ngai Kuli Media eye. Kuli Media TV. Kuli Media TV. Kuli Media TV. Notre chaîne YouTube. Fan nyonso décor Ilonga. L'élève du maître Faustin Soukari Elombe. Bato nyonso bolinganga bino mite mesukaka. Bo s'abonner. Soki bo s'abonner na Kuli Media TV. Bo bando rater ngati. bandeko nyonso ya Kuli Media Télévision pe abonné na biso pote na bino pe merci na attention opesaka na chaîne oyo la chaîne de l'excellence pe merci na bino nyonso bozo continuer ko s'abonner bokende ko cliquer cloche ya notification po bokoka kozwaka ba vidéo na biso nyonso na temps réel koya na biso lelo kokuta na bino eza na mwa pasi muke na motema parce que tokomi komona makambo ekomi koleka na ndenge moko ya kitoko mingi te na kati ya communauté na biso bakongolais tomoni à travers les réseaux sociaux vidéo moko eza kocirculer ya prophétie moko oyo ebimi mpona ndeko na biso ya mobali acteur comédien ya munene quand même ya mboka na biso na nkombo ya Pierrot Ndombasi na kati ya video oyo ebimi balobi Nzambe alakisi que azalaka na ye nde mwana ya mwasi pour comprendre tokoki koutiliser baterme bautilisaka te na français po toza na kati ya YouTube mais balobi azalaka na ye mwana mwasi Nzambe alobi faut se repentir sinon mbulu ya 2022 ekokomela ye mabe akobela makasi d'ailleurs mwasi na ye etango akodécouvrir ekobima makambo ebele voilà donc yango toye komituna baoyo bamibengaka basali ya Nzambe baprofete basakolaka mpona bato esakoli yango ekomi kosalema na kati ya bareseau sociaux biso ntango tozomona mokili ezosalema makambo wana ya banzambe wana eza kosalema bakatoliko bazalaki okei na mwa isoloir moko okutani sango mpe akomona yo te parce que boza séparé na libaya moko oyo eza kaka na batrou po son eleka okonfese likambo na yo ye mpe asambeleli yo okei lelo baprofesi yango ekomi na réseaux sociaux na ntina nini même ye Pierrot soki bazolaki ye prophétie Nzambe alobi mais pourquoi koluka ye te aza quand même homme public okoki kosala tout yo prophète oyo ozoli ye message ya Nzambe osali tout mpona kobenga ye koluka numero na ye bakosanga kopesa yo yango te obengi ye olobi tala makambo Nzambe alakisi ngai ozosala boye eske bosololi opesi conseil opesi ye baprière akosuivre soki mpenza aza na kati ya likambo yango mais pourquoi koloba yango na réseaux sociaux eza humiliation na intention nini okoluka kohumilie ndeko na yo ya mobali parce que otouche personnalité na ye dignité na ye otouche pe couple na ye okoya kobebisa yango soki mwasi wana aza forte te ya koakompagne mobali na ye na likambo boye po ekoka kosila bauti kobala kala te oloba eza mascarade mais abali na miso ya bato na miso ya Nzambe mpona nini baprofesi lelo ekomi kaka kotouche na Congo quoi ekomi kaka kotouche bacélébrité entre guillemets
kaka baoyo bayebani il faut bolobela asali boye ezalaki na sila eleki na Bellevue eleki soki na banani lelo ekomi Pierrot mais mpo na nini? Pourquoi tout ça? Na fin nini? Bokanisa nanu mpe morale ya bato wana ekozala ndenge nini bozotanda bango réseaux sociaux lelo internet ezalika monde entier eza kolanda baza batu bazaka apprécié comme mpe non apprécié par bato ebele. Ntango bozwa kobakisa lisusu likambo ya prophétie ekosala ndenge nini na morale ya bato wana? Bokanisa yango baza na bana, baza na bandeko, baza na basi to mibali, baza na bafamille quand même. Basali ya Nzambe nakanisi eza bato baza quand même na sagesse. Biso toye koloba te ke eza ya lokuta to eza ya solo prophétie, mais toye koloba manière ya kopesa la prophétie wana boye na télévision. Pourquoi? Parce que tango moni mutu wana TV Nzambe apesi yo prophétie na ye parce que oza kotala ye na TV obandi komona Nzambe azoyi biso aza boye 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 boye, mais chaîne oyo eza kolakisa ye na télévision numéro eza wana benga numéro wana tuna bopesanga numéro ya Pierrot Ndombasi naza na makambo kosolola na ye et tout ça. Bakoboya te, bakoboya te. Pourquoi il faut humilier mutu boye en public? Ba prophète, je crois que bozonga un peu sima botala ndenge na bino kopesaka ba prophétie ya bato. Boza na ba église soi-disant. Okoki pe koleka olobi na monaki acteur au Pierrot Ndombasi Nzambe apesinga message na ye ngai église na ngeza tel endroit numéro na ngeza boye. Est-ce que okoki koleka parce que message on est très important. Ça peut se limiter là. On a ni kozwa message wana ko dévoiler yango Nzambe aloba ko dévoiler yango na bato aloba ko lobela ngo mutu wana. Et puis un prophète n'est pas nécessairement un pasteur. Mutakoza la prophète akoko bimisa ba message Nzambe, mais aza forcément pasteur te. Pona kolobi fa mona ngana nu pona makambo wana. Non. Sinon, akobela makasi 2022 kozamabe. Non. Bobongisa bakote wana. Biso tolina juste ko épingler aspect ya kopesa ba message na réseaux sociaux eza malamu te. Bobongisa yango mwa moke ba prophète. Parce que boza ko toucher na personnalité. Si comme mwana mobali wana Pierrot Ndombasi, oboke kolobela makambo na ye. Boza ko déstabiliser libala na ye. Boza ko kitisa lokumu na ye, boza ko kitisa respect oyo ezala baleki, ezala bariyaya, ezala batinga bapesa kepa na ye, parce que bato misusu bayoki ka prophétie boye. Ah, omoni d'ailleurs geste boye asalaka d'ailleurs eloko boye et puis opebisi makambo na ye nyonso. Botika ba jeune oyo baza kosala lokumu ya mboka, parce que bisala basalaka eza quand même komatisa drapeau ya mboka na bambo bakotala bango na internet na mboka mosusu bamoni pe aspect mosusu ya bien ya mboka bakolakisa mboka pe etombwami. Tozotika bino sikoyo bolanda quand même boyoka prophétie wana pasteur ou prophète plutôt moko aye kopesa na télévision na réseaux sociaux. Celui tolobi télévision parce que tango bakoloba ngo na internet na site moko boye ekolanda ba uta na TV, ba uta na ordinateur, ba uta na téléphone ekopanza na ndenge wana. Bolanda ba propos et puis totiki bino moko bo apprécier. Soki ndenge alobi eza malamu to eza mabe.
et tokokuta na bino la prochaine émission. Toujours dans Kuli Média Télévision, la chaîne de l'excellence. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Nazana na révélation, parce que funa lobango, parce que pour tenga mate. Nzambe asalinga grâce hier soir. Nazaki na ndaku, na bandai kotala télévision, nazota la télévision na madame lobi na butu hier et na kota la TV na moni théâtre moi bandai koleka et na ndenga boye nazota la TV na moni théâtre wana ba moni jeune garçon moko we artiste et comédien jeune garçon moko boye et ba eko bengi na kombo ya Pierrot Ndombas oui tant bazo benga Pierrot Ndombas na yoki na matoi na ngai Amiral Tala. Tant que bandi kotala na vandi kimia, nazotala ndeko na zoloba, nazotala makamuna ye directement kola zo esanga ke frère Abungi. Frère Abungi atie likolo esika oyo batiaka te. Do ateki amnayi. Ateki amnayi na moni na front na ye bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Oh oui, a commis PD. Na mon afro ba commis PD. Et tant balobi PD, nabi PD comment? Seigneur a ebisinga tala. Tant nazo tala frère oyo Pierrot Ndombas, artiste et comédien. A commis PD. Tant na tala kola bitala, kola pesinga signe alobi tala. Tant na tala ba moni ba balu selinga ye. Ba balu selinga ye ba pesinga derrière na ye. Apesinga derrière Mukongo na na simanyos na fesse na ye. Je vais dire des choses. Ba pesinga fesse. Moto nzambe to songa na muki. Ofandi otala la TV. C'est catastrophe. Oyeba ina oti bofandi pe bozota na mama moninga na tikali kimia. Souvent ba théâtre wana na otala. Mais tant na mona na monike. Na moni théâtre mo boye. Mais ba pesinga mutu filme. Ba l'action mutu mo boye. Mutu moko boye filme. Ba komelinga ken a commis PD ateki am PD tant bateki am Seigneur bisinga tala bien tant on a bien tala bien ba balu selinga ye na moni sima mukongo na ye na moni fesse na ye bazola kisangai nisi na ye na moni zo tanga makila tant komo tanga makila Seigneur a yebisingai ndeko oyo maladi moko mabezo komela ekala mingi te nenga zana tromper vigilance ya batu ke abali mais ko bala wana eza lukuta yende mwasi deja komani mwasi aza mwasi donc ko bala ya Pierrot eza a tromper vigilance akosi batu mais akosi nzambe te attendez c'est akosi nzambe te et babiloko wana ndenge toza ane oyo eza mabe pona ye. Premièrement, azana bitumba na famille na ye noko na ye, na famille na ba réclamaka ye. Babundisaka ye mingi. Bolamu pe bolingo nzambe zaki makasi likolo me nzamba longoli bolingo na ye parce que asali abomination. Nzamba longoli mawane likolo na ye. Parce que akene sika oyo akoki jamais kotia lokolo. Ndeko nzamba lingi ye mingi na parcours na yazana ba témoignage ya makasi. Amona loboko nzambe d'une manière d'une autre. Mais tala lelo abosani bolamu nzambe wana ake koteka amna ye akoma mwasi. Mais est-ce qu'on pourrait que été yemoko Pierron parce que moi je connais même pas ces Pierron. Est-ce que été ndeko wana o lobane dans musuma musat ambiscade mo salamaki. Et loko o nazoloba o eza message. Nazoyeba te sikani na kozwa ye. Ah oui. Donc mon eka na TV pour ça théâtre. Ba pesinga kombo na ebite soki niveau nezani. Bato ba yebi ndeko Pierrot bala batindele message. Batindele message. Aluka ngai. Akobela makasi. A tromper vigilance ya kobala mais il y aura des problèmes dans mariage na yowana. Tant moi sina ko découvrir maka. Faut azongela nzambe plus vite possible. A se repentir, a bongo la motema na ye. Nzela wana eza nzela na ye te.
alanda pasi ya vite alanda bisengo ya mokilité alanda te ki azwa célébrité azwa rayonnement amata na vitesse o eza vitesse te mais mikolo na mokili ikotika mokili. Amen. Nzamba alingi papa Brad na TV nazotala théâtre na moni frère oyo Nzamba yebisinga makambo oyo Akomi PD. Pe na sima na ye akobebisa bato ebele eloko kola tininga na yebisa ye parce que na moni abebisi bato ebele il va initier beaucoup de gens pe akobebisa baninga na yebele. Pourquoi? Na monde wana akomi agent diable. Na agent diable oyo akomi bakodote ba capacité, bakodote finance, bakodote mituka. O batu o baza na pemene temps bazo mona ki bazo galérer akozwa accès akobenda bango na pete. Seigneur aza na besoin se repentir. Mon frère Pierrot Ndoma, c'est ça ton nom. Oyo lobi na TV kola talisinga makampo na yo. Sala keba na sima eloko okoti na moni AVC ofandi na se pe o bénéficie na makambo wana te. Molili eza makasi liboso na yo pe anu eza mabe po na yo. Luka o se repentir parce que vie eza danger. Babitumba oya libota na yo parce que tant na neko tol ba singiza na noko no moko abunsa réclama kayo. Yo kanise siko kimia de refuge non. Mais c'est sika mabe okoti oyo vine yo kozala muke na sena moyo oyo. Asalani. Faut se repentir. Atika bima. Aumela na sika na te fois bima na kati ya viwana. Pierrot Ndoma si bima na secte wana bima na viwana yo za mwana mobali. Okoki jamais kozala pele kokota na makambo wana yo osali tromperie obali mais yo babimaka na yo baba na mibali mususu na moni simano poli makas okoluka lisungi kozala te avant ekoma dire c'est le temps tana yo ko se repentir yango ngonga na yo yango na batu bakoyebi yo bayebi so mese ngonga ne beti kola za na besoin na yo yo za instrument ya diable te moza agent Jésus oyo na nzela na bato akobongola mitema batu bakoya vers Jésus mais Satan oueleli kozwe étoile na yo ko beno pote na obebisa bato ebele omoni bato lingo me pas Seigneur parce que yo oza na grâce ya Nzambe tu as des choses au parcours na vie na yo Pierrot Ndoma na nzelo koti bima yo za PDT fo bima oza mwana mobile luka foyer na yo ezala kimia ndako na yo ezala kimia pe ndenge babota yo kola luka pe lobi obota okola bana no bazana kimia kolukela bana no libabete. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-Ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.